Balobi tambola mokili omona makambo. Congolais asiliki na niveau moko pas possible. Balobi Congolais aboyi na ye koyoka alobi ya turoyo trop c'est trop. Oh banglais balobara toujours et encore que non, enough is enough. Ba Congolais basiliki pona Cédric Bakambu balobi te. Ezalaka te pe ekoki nango kozala te. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na memeli bino Cédric Bakambu. Tant tobeta lisolo ya Cédric Bakambu, ebele ya batu, toyebiye aja joueur na biso. Joueur penza ya équipe na biso ya Léopard. Donc mikolo yo ezaka ba Léopard na ba Léopard. Et Mathieu Kiti ba Léopard. Et zongi esali boye ba Léopard. Donc bango na bango nde ba olata miniature bande konanga na niveau moko ya somo. Nini esali que non lelo to ya kobeta masolo ya Cédric Bakambu. Pourquoi to mema lelo Cédric Bakambu tozo mema batu mosusu te ka Cédric Bakambu. Bande konanga na lobaka toujours chaque fois chaque jour que non soki bomoni vidéo ya sikekoti c'est que makambo pe eza. Soki toye kobeta masolo la famille c'est que ya koloba eza. Soki ya koloba eza te en tout cas bomona biso te. Biso tokendaka bongo. Donc soki bomoni ke vidéo ya sikekoti c'est que ya koloba eza nango ya somo. Yango toyaka. Bolemba biso te eza musala na biso donc ya koloba ya koya kosala ba analyse kandenge to salaka. Lelo toye na Cédric Bakambu. Toye na Cédric Bakambu bande konanga ebele ya batu tolandaki match kandenge ezokende. Match na biso ya liboso tobetaki na équipe ya Zambie, match na biso ya mibale ezalaki na Maroc, sikoyo ya misatu ezande lelo. Donc quelques heures d'ailleurs match na biso ezobanda. Yango ba Congolais ebele balobi non trop c'est trop. Soki mutu azokoka na ete to soki to omona musala malonga te pa ya mutu vomie mutu wana asala nini avanda batiela biso batu oyo bakoya kotelemisa bendele surtout ya mboka na biso. Selon ba groupe batu bandeko nanga bakomi koloba bongo balobi non trop c'est trop. Trop c'est trop. Cédric azopesa lisusu makambu te. Selon bandeko na biso ba Congolais mosusu balobi bongo. Que non Cédric azopesa lisusu makambu te ndenge toyebelaka Cédric. Cédric makambu ebele abato ebiye azalaka parmi ba joueurs na biso ba o ba jouaka. Ba o penza ba pesaka makambu. Ba o bazalaka soki akoti na stade bino nyonso bosepeli. Soki azui ballon plutôt bino nyonso penza bosepeli. Mais surtout kotala match oyo toutaki kotala ya RDC na Maroc tomonaki biso nyonso tango bapesaki Cédric Bakambu ballon pona penalty bandeko nanga ekendaki nango na kote mosusu akokaki te. Et pourtant selon ba explication ya bato mosusu kande ba oloba ke non ntango bapesaki ye déjà soki moye ya équipe mosusu wana ya ba Marocain akendaki kote mosusu abipesaki déjà position. Normalement Cédric Bakambu il fallait yepe a changer position mais a changeaki te. Wana nyonso ezaka ba erreur ya makasi oyo azosala. Raison pour laquelle la plupart des personnes balobi ke non bapesa Cédric Bakambu lisusu chance te. Comme match ya lelo ndenge tozo beta na Tanzanie selon batu ba déclarer que non Cédric Bakambu
avanda na ban bapesa chance batu mosusu bajouer. Population, chers compatriotes, kandenge tobetaka masolo, kandenge tosololaka, kandenge tosalaka ba analyse selon bino makambo bomoni yango ndenge nini. Bo appuyer décision ya bandeko na biso mosusu ya ba congolais to bino bolingi ka bapesa Cédric bakambu chance. Bandeko nanga, avant de continuer, kandenge tokendaka ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso sika. Toyebi ke chaque fois que tozalaka na ba émission bato asika bakota kaka. Yango na ye ko sensibiliser batu nyonso sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Na osenga na binobo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka soki ozolandaka biso ezo dépendre ka na air, oyo ozolandaka biso. Tango olandaka biso nanu zwa penza kiti na yo ovandi. Après kovanda zwa penza kandenge tolobaka. Mwa mai na yo, mwa ti na yo, mwa sucre na yo. Eloko nyonso oyo penza okolinga komela, mela na yo na ndenge ya bien. Kote pe mosusu talela PR. Soki omoni ke eza tongo na osenga na yo, lia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza nango midi na osenga na yo, lia repas préféré na yo. Soki pe omoni ke eza nango pokwa. Étoile Ines TV akosenga na yo kandenge tokendaka. Kandenge tosalaka makambo kota penza lia na yo soupe na yo na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge na bando loba, kandenge na bando beta masolo keno, la plupart de gens ba groupe abatu bandeko na biso ba congolais basiliki. Surtout kotala match oyo équipe na biso ebetaki na Maroc. Bandeko na biso balobi ke non na minute oyo Cédric Bakambu akota na stade te azala nanu na ban bapesa batu mosusu chance neti basilas kandenge akotisaki bi bakendo beta bale parce que toza besoin na ba joueur oyo bakotombola bendele surtout ya mboka na biso, bendele surtout ya Congo na biso. Yango nazotu na bino, selon bino bomoni ndenge nini, la famille. Ka ndenge groupe batu mosusu bazolo bateno, Cédric Bakambu avanda na ban. Bino bomoni ndenge nini la famille. Comme d'habitude, Étoile Ines TV ayaka pe na ba analyse na ye. Étoile Ines TV asalaka pe ba analyse na ye na ndenge na ye. Bandeko nanga ba point de vue na bino ka ndenge zalaka bosala ngo na ba commentaire côté nanga pe ba point de vue nanga nazo lobango ka ndenge tolobaka. Eza te ke no analyse ono sala nde yango wana bino nyonso foka bosala bongo te. Mutu na mutu amonaka ndenge akomprena makambo, ndenge ye moko amonelaka makambo. Selon ngai, kandenge groupe abatu ekomi koloba non, na minute oyo Cédric Bakambu avanda na ban. Cédric Bakambu avanda na ban a joué te bapesa chance na ba joueur mosusu nde ba jouer. Bon, selon ngai la famille na komache nanga ba mote na okende ka ndenge tokendaka. Nalobaka toujours et encore que non, makambo ba match ezalaka facteur chance. Kandenge tolobaka. Facteur chance, mutu na mutu, azalaka na ndenge na ye amonelaka makambo. Selon ngai na côté peut-être ya Cédric Bakambu na koki koloba, tango ba penalty wana. Toyebi que la plupart des joueurs bakendaka toujours bongo bino bokanisi ke akobeta penza
bal wana ekokota penza na kati. Et du coup surprise boye mutu akotisi te. Mosusu bino bokanisa ke mutu penza na ba penalty azalaka makasi te, me bapesi ye ka boye abeti mbala moko ekoti boganye. Ezalaka biloko moko na koki koloba ke non ezalaka neti ba facteur chance ka ne tomonaka te ba examen d'état. Tomonaka déjà na ba examen d'état ya de ces personnes oyo to oyebi na classe que non onde abimaka premier de la classe o penza nde azwaka. Mais bokomi boye tango bato ba présenter examen d'état ba résultat ebimi mutu oyo azalaka ta kutu na mayele te na classe nde abimi na pourcentage ebele. Mais ba o bazalaka mayele mutu oyo abimaka liboso na classe mosusu azwi na ete. Donc ba facteur chance, c'est de la même chose avec makambo oyo ba penalty. Donc ezaka facteur chance, soki chance eye na nzela na yo mutu akotisi. Soki pe chance ezate ata soki oyebi kobeta bale. Na kote nanga ona koloba ezaka keno to pesa Cédric bakambu chance mosusu. To pesa e chance ngana lobaka toujours chaque jour. Bomoni ba makambo neti ya babali. Ndenge tomonaka ba joueur na biso bakotaka na ba terrain bazo beta. Soki biso toza ya kovanda omonaka keno est-ce que musala malonga eza. Mosusu voir même leur salaire. La plupart des gens et la plupart des personnes tolobaka keno bazozwaka mbongo apamba mbongo ofele. Nzoka bazwaka mbongo ofele te. Bande konanga kokima o bakimaka 45 minutes surtout soki ba remplacer yote. Mosusu bakota akuna 45 minutes et puis mi-temps après mi-temps azongi lisusu. Dans 90 minutes mutu azokima ka na stade. Soki ballon ke kote kuna ye wana pe akimi makasi ake kobunda pona ballon. La famille ezalaka facile te. Mosusu tomona aka ndenge ba obeta bale bongo otala ka olobi wana penza soki ezalaki nga na ningaki na kotisa yaya ndeko nanga soki batie yo kuna bandeko nanga ebele ya batu tokokoka na biso te tokokoka te okokata kutu kokotisa bale te. Me na mosika ka tomonaka toloba soki ezalaki nga kuna na minute na ningaki na kotisa bandeko nanga nga na mekaki jour mosusu wana eza exemple na nga na yebi ke ebele batu pe ba meka na mekaki kaka ndenge ezalaka basi to beta bale bandeko nanga kako kokobeta bale wana ya minute muke nazwa kasi bale na makolo ezalaki facile te. Depuis jour wana na pesaka respect ya makasi na bandeko na biso ba joueur ezalaka musala ya facile te. Kutu biso to bando kobeta na biso bale eza kaka moi loisir. Siko bango bazo beta eza compétition. Bazo beta na ba pays mosusu. Pression ezalaka makasi, stress ezalaka makasi la famille. Alors, mosusu biso to mona kango keno eza nango facile. Eza nango facile. Soki ezalaki nga na ningaki na beta mais soki batie yo kuna. Je ne pense pas que olingaki ozala na makasi okoki kozala penza na makasi ya oloba keno na kobeta. Okobeta te. Okotisa penza bale te. Bandeko nanga ezalaka facile te ezalaka pasi. Yango na yo kosenga na bandeko na biso. Bino boza ya kosilika. Boza na bakanda parce que je sais que soki ata bapesi chance lobby et pas entraîneur apesi chance na ndeko na biso ka ndenge tomonaka ndeko na biso Cédric Bakambo apesi chance que non akendo jouer. Je suis sûr que ebele ya batu déjà tango match ekobanda ba ozala déjà ya kosilika ba monika boye bala moko ba changer na bilongi ebele ya batu ba kozala bongo. Je le sais toyeba ni biso ba congolais mais elo kana eko senga na bino bandeko nanga to pesa chance makambo match oyo ezalaka nango facile te ndenge tomonelaka ndenge toyebelaka
ezalaka facile te, ezalaka pasi moko pas possible, topesa ye chance. Et puis elo mosusu ona oya kosenga na ba Congolais, ka ndenge tosengaka la famille, hein? Je sais que la plupart ya biso ba Congolais tolingaka na biso ba conseil te, tolingaka te, biso soki to décider na biso makambo kende ka bongo. Mais na ye kosenga na biso, chers compatriotes, ka ndenge ezalaka. Kane na bando loba kobeta bale ezalaka facile te. Alors ba joueur na biso bazo pesa o bakoki kopesa, bazo se forçaka, ba sepelisa pe mboka na biso, bazo se pesaka penza makasi na bango nyonso pour que drapeau ya Congo na biso ekweya te. S'il arrivait que bazwi te, tozala te ke bato ya liboso pona koya kofinga bango te, mais tozala bato ya liboso pona koya ko soutenir bango pe ko encourager bango, hein, la famille. Tomonaki ata jour, le même jour o tobetaki na Maroc, biso moko tomonaki après match bamafinga ezalaki ebele makasi, surtout na côté ya ndeko na biso Cédric Bakambu. Ebele ya bato bafinga ye na niveau moko pas possible. Alors babiloko ya bongo e encourageaka bato te, mais e décourageaka bato. Dans quel sens? Mutu mosusu oki komona ba commentaire wana lobi sikona sala nina se forcer lisusu. Pourquoi? Tala Congo, tala pays na biso nazo se forçaka, mais tala réaction ya bato, tala ndenge bato ba ofinga anga. Et ça la rapasi, hein, la famille. Et ça la rapasi. Biso tozala batu moko keno toye to soutenir bandeko na biso, toye to encourager bango, toye to beteli bango maboko. Ata soki tomoni keno makambo ba osala penza eza nango ya malonga te, mais ba encouragement na biso esungaka. Ke to yaka, to bando finga ka bango, to bando chola ka bango, to bando loba ka biloba loba, ekozala bien te. Mais plutôt ce qui toye na cadre moko que non ba zuite, mais toye to encourager bango ka que non bozala toujours na makasi na tour mosusu to na ba match mosusu eko simba. Vous allez voir que non batu ba komi pesa peine wana ba loba ah Congo na biso bandeko na biso ba Congolais bazala kata soki to beti na biso ata soki to zuite mais ba soutenir kaka to sala penza effort toko ya makasi pourvu que tango toko zwa, tango toko beta to zwa, to sepelisa bango. Mais soki to zalaka bato moko kofinga ka bango bandeko nanga eko sunga bango te, eko ya surtout et encore ko décourager bango, hein, chers compatriotes. Yango kana eko senga na cadre ka ndenge to travailler ka biso nyonso to collaborer ka biso nyonso ensemble. Yango toye ko souhaiter surtout ba bonne chance na ba léopard. Toyebi ke lelo eza ya koinda. Mais dans la main, batu nyonso biso nyonso ba Congolais, place nyonso bozala na poto, bozala na Congo, bozala wapi bisika nyonso boza, mais dans la main surtout la famille, to soutenir bendele na biso ekweyate, hein? To soutenir surtout ba joueur na biso place nyonso boza to landaka bango to talaka bango kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga ka ndenge na yaka na batoli nanga soki tosala ba émission bongo toli ezangaka pete, toyaka toujours et encore na batoli na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga toli nanga ya lelo, toli penza ya liboso o nakoki kopesa lelo ezaka na cadre musala. Ndeko nanga papa mama bisika nyonso zolandaka Étoile Ines TV, toli na biso ezo concerné ka musala. Ebele ya batu ton tolukaka misala tomataka bangomba, omona batu mosusu soki aza na musala te ba jeune azokota, batu mosusu omona ata na prière na église, batu mosusu omoni akomi kokende église chaque jour pour que Nzambe asalela ye ngolu azwa musala. Mais ya pasi pe ya mawa ezalaka
tango nzambe apambolaka biso na misala toyebaka lisusu koprotege misala na biso te. Toyebaka lisusu kozwaka soin ya misala na biso. Omona bato ebele aza na musala mosusu ka disparaître na musala ake kobatama na toilette kuna akobatama bandeko na nga pendant ata 1 heure du temps bamosusu 45 minutes 30 minutes wana zaka na telefone azotala ka makambo ya Facebook. Eza ta te ke azosala ta makambo moko ya malunga, peut-être azoteka ta biloko online te. Aotala kaka bakoseka o tosekaka babiloko ba Facebook oke otali avandi penza na toilette journée mobimba et donc ba heure ba minute tango bazo luka ye bazo mona kayete et après akoya on azalaki na toilette ba mosusu omona boye ayebi ke lobi nazokendo sala lobi na salaka avandi na ye aza na projet ke non lobi na okende na nga musala te ole o signalaka ta na musala ke non ndenge eza boye moyen na ya lobi eza te aovanda lali alamuki na tongo azwi pe telefone akangi musala bakomi kobenga telefone eza ya kokangama mwana bazwa ye eza te lobi kuna ndia okendeka na musala lobi ke non telefone nanga ezalaki na moto te na bandaki koyoka bien te. La famille eloko tosengaka epai ya nzambe nzambe pesanga nzambe salelanga ngolu nzambe salelanga grâce soki nzambe apesi yo simba ngo na maboko mibale parce que eza na bato mosusu ka prière moko oyo yo sala pona musala na yo wana ozosala lelo eza na bandeko mosusu basala même prière mais nanu bazwa musala te mais soki lelo Nzambe asali yo ngolu ozwi musala yeba ndenge nini na obatela musala. La plupart ya bato tomonaka toyokaka ngwata na misala omona bato mosusu bazoloba ke non nga nalingana na nga soki tokomi le 25. Pourquoi? Parce que eza misala mosusu bafutaka le 25 misala mosusu bafutaka le 1er. Siko bafutaka bango ba le 1er omona alobi ke non nalingana na nga le 25 parce que tokomi pembeni na jour ya kofuta biso yango na lingaka bongo. Et puis c'est vrai, vous allez voir la plupart de personnes le 25 wana nde akomi na ye ponctuel ata soki abando kende na musala retard bata wana retard ezalaka lisusu te bata wana chaque jour aza na musala mosusu kobatama oyo abando batama kobando batamaka je m'excuse abanda batamaka lisusu te muke azaka na musala parce que ayebi ke aza pembeni bafutaka ye mbongo. Bandeko nanga musala nyonso ozosala quel que soit business na yo ozosala en tout cas ezalaka bien otie sérieuxité na kati ya makambo na yo nyonso omona pe no ke no bénédiction na yo pe ekoya ba opportunité mosusu ekofungwama. Lelo toomona bato mosusu bazwa ba opportunité ebele na nzela musala. Pourquoi? Parce que Nzambe déjà amona bango. Amona commitment na bango. Façon bazo se donner na misala o bazo sala. Yango Nzambe alobi non na ya kofongola lisusu ba opportunité mosusu. Soki yo pe na kote na yo ekozalaka bongo o sala ozomi pesa na musala makanisi na yo soki ozana musala ozaka na musala donc ozo bomba ka musala na yo na ba prière ozo travaillaka na yo mutema na yo nyonso na musala omona pe ke no ba protection to ba opportunité mosusu ekofungwama na vie na yo. Bandeko nanga yango ezaka conseil to ali Ines TV ayaka toujours kana ba conseil parce que na monde lelo tokomi komona makambo ebele to mona ngona ba misala surtout na bandeko na biso ba congolais oza na pays moko mboka mupaya kande to benga ka mboka mupaya place oza osambela Nzambe apesa yo musala ba mosusu lelo tokomi kolandela bana mboka non parce que mwana mboka zo sala te nga pe mupaya na kosala te bango bazana bandako ba gouvernement na bango efutaka bango. Que Dieu nous autres vous autres
e ozala ndenge nini soki osali te nana ofuta yo na ofutela yo ndako. Côté mosusu kutu la plupart ya bakongole bazalaka ye a voyager famille na ye nyonso mobimba ezodependraka na ye soki ye atindi mbongo te famille na ye kuna na Congo elali nzala. Sikoyo babiloko ya bongo yebaka ndenge nini aobatela musala na yo. Musala oyo Nzambe apesaki yo, musala oyo okotela ba jeune, musala oyo okotela ba prière basakanaka nango te, eza ba musala oyo bamitiaka bamipesaka surtout corps et âme osambela Nzambe batela yo pe na kote na yo ozosala musala na yo kitoko bandeko nanga. Donc ezalaka bongo bandeko nanga, lelo nde likambo lelo tobeta na Tanzanie dans Léopard, na Tanzanie RDC, na Tanzanie la famille. Lelo eza ya koyinda kala mingi te la famille. Donc tokota déjà na stade. Est-ce que vous êtes prêts? Ata soki ezobanda nango na retard tolata bavarese na biso place nyonso bolandaka Étoile Ines TV. Totombola bendele surtout ya Congo na biso. Totombola ngo bandeko nanga na niveau moko somo. Nga na otombola nanga. Na olata penza bandeko nanga. Na zolata penza varese nanga na niveau moko pas possible. Lelo nde lelo si tsaja ya olala na ni na varese na biso tolala nango. Lelo nde lelo to soutenir surtout bandeko na biso ya ba Léopard. Wana eza Congo na biso nde ezobeta. Soki Congo na biso nde ezobeta, bandeko nanga bino moko boyebi kaka il faut to soutenir bango. Oh ba anglais balobaka toujours et encore que non to support bango, la famille. To support bango la famille eza mboka na biso Congo elengi Congo kitoko wapi Congo guo wapi Congo na biso ezalaka toujours et encore tokoso na système moko ya kitoko wapi nga na lela nanga Congo na biso na lela nanga RDC na biso na lela nanga kandenge zalaka. Donc na ndenge moko ya bien mingi makasi bandeko nanga tokomi na biso na suka penza ya partage na biso kandenge tokendaka kandenge tosalaka suka na biso yango wana la famille. Natuna nanu est-ce que au s'abonna, est-ce que au commenter, est-ce que au partager déjà sur le salle déjà ma nyonso. En tout cas grand merci Nzambe alola apambolaka moko na moko na système moko ya kitoko. Bandeko nanga tokomi na biso na suka penza ya mwa masolo na biso ya lelo. Permettez-moi surtout de vous dire bye la famille et à la prochaine.